atia kabelo na mutu kabelo humeli donc ba kabelo on musu déjà ba suki ya batu ba kataka na end o kabelo naturel siko tala na mutu bani ko pola tala tala banyama tala as pessoas colocam banyama babimi na kabelo tala vídeo, né, para poder postar aqui no TikTok, né? Tala banyama babimi na kabelo na mutu ya mutu tala banyama das plataformas ou se isso aí é um tipo de tratamento. tala Agora, para quê? je que nous cabelo naturel ce qui est tala ce qui est poli né? Isso aí tala cabelo isso poli aí é de um bichinho, mas não é possível que a pessoa fique com isso aí no cabelo o tempo todo. Olha isso. tala ba selte jo ko ba tu ba o ba silite me ba nyama ba bodi bandeko na banzi biso basala nzambe makama basuki oya kodefa tose toteya yango mbala na mbala ne bandeko teya mwana mobali meko teya mwana mwasi te mwana mwasi soki akangami na likambo oyo ye po yo longola yango meme oza mosala na nzambe c'est pas facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Si on dit moi, c'est mon bali, bah, il comme terre, tout bah, une église. Ce qui va déterminer, au moins, mon bali, à quoi avancer par rapport à moi si. La femme réfléchit 10 fois plus que l'homme. Puis, bah, réflexion, na yé, zaka na makabuka ka ya ba nzoto. Ya ba nzoto, et nous, on va sexualité. Makamone, zaka kuna, à part wana, makamone, moussouste. C'est pour ça que Bomoni Bandeko, Jésus-Christ, malgré Marie de Magdala, elle était fidèle, et pas naïe, qu'on l'endaye partout. Mais après ça qui est même autorisation, c'est aussi ma Bible à Teya. Pour y bien qui mon thème et moi si, ils ont ndengenini par rapport à mon thème à mon balai. Moi, si on repexait les cambos, si il y a ça, le bac n'a pas ça là, on conseille ça, le banayo. On me souviens le bac n'a pas ça, c'était parce que ils ont malade pour la famille. Akena na maïe la koufi. Akena maïe le quoi koufi. Parce que na mon thème na ye, ils ont dit que au lingo linga tenga fera kende. Tala siko mama o. Azuka belo na moto wo. Tala banyama banyama si la gâté. Soka le monde va poupoler tant aux hommes ça va banyama malgré tout nini yango mais moi bah c'était les bangoté bah c'était les bangoté bah ça la batu oyo autrement o babenga peut-être que autrement okoko lobandenge koki c'est pour ça bah divorce c'est belé parce que les femmes sont des imprévisibles. Elle m'a bien, elle m'a paf, a changé. C'est triste, hein? Pose-moi si a yokaka, ce n'est pas facile. Pose-moi si oyo a yokaka, ce n'est pas facile. Mais tant que toutes les femmes sont pareilles. Tant que papa, toutes les femmes sont la vie toutes, c'est-à-dire que mi bari mi satu malon bako zala mais ça est facilité mi bari mi satu malamo bako zala mais ça facilité mi basi ba yokila mi bali bazara et surtout dans poto aba so on a poto donc c'est pas la peine bandeko bomoni mwana mwasi na zuya ngo pona tia. Surtout bana oyo babotami awa. Bola tabiloko na pourquoi on s'appelle jeune. Hein? De 18 ans à 40 ans. On tabiloko na pourquoi? Parce que vous avez un souk original. Et pas na ngai mondimi. Oye na ndako na ngai yawa. Na pantalon na yo na basuki oyo ozonga.
okozonga kwa bebisa ndako na ngate mais end boyebite end kuna kisi ezalaka ndenge ba magie ezalaka ndenge nini lelo omona mwasi ya wana suki ya boya kodefa omona mwasi ya wana suki ya kodefa c'est-à-dire ebomi beauté na ye ozomona beauté mosusu mais tala mwana mwasi oyo koya otala yo aye na suki na ye moko ozomona pe kitoko ne pe ndenge mosusu ozomona peut-être que oui boye oyo wana ana bosa ifali na china bino ndenge bazo cha mpepezo kima mais ba oyo wana omoni na suki wana abombi beauté tama olongola ngo oh ozaka boye combien de mibali bazo kima basi bakena ndako na ye tama olongoli na tongo soka na yeba ke boneko yate regarde des choses comme ça il y a un vrai basi et ça basi ba suki na yabango moko même ça me ke bongisa yango ki on était dans basuki ko defa kitoko no nyoso obombi yango mabena obombi yango après tango yo longola comme ndenge mosusu takamoka ba mindele ba basuki na binote mais bino zo basuki ya basuki ba indien bonso pourquoi ah même toté yaka mais côté ya basi ça facilité et dans le ministère tu as l'église ce côté ba ko bima na l'église dans le ministère landelango basi pour ta tête bato ba panzaka l'église ba panzaka ba ministère landela bango basi ça sera toujours de problème toujours ça sera problème ça sera problème té et pas makele les athées so moi c'est wana makele badi ko oyo azana baninga apanza vidéo oyo peut-être les nzamba ça les changer dans batundam merci nzamba za bino